mbote lisusu bandeko na ngana bandeko oyangai tokutani kaka ndenge tomesana kokutana biso na video nalobaka na bino likambo eza ya contrat wana nalobaka ba oyo bayokaka contrat to signa toloba muto a trahir moninga te parce que la République nous condamnera soki tosali yango lelo bandeko na ngai dans quelques minutes de réflexion d'information quelques minutes d'actualité nalingi tokoka ko échanger na nini elamuki na mboka na biso mboka oya biso to échanger bandeko na ngai pamba te musala wana Kinshasa la capitale traque contre bato abamituka pona vignette na este ya mboka les attaques bakondamné mutu moko responsable d'un groupe armé oyo lors y attaque moko ba viola bana 45 enfants il y a moins de 10 ans. Est-ce qu'à Kovanda na boloko to akobima na luozi kuna fumu moko akufaki butu ya lobi bakotelie babomie et son corps est abandonné. Nous sommes dans le Congo central. Na kuna na Sankuru ekomi Martin Shongo alongoli Charles Pongo Dimanja lobi tenga na zana marto donc ekomi système ya mutuna bakuluna na ye bande konangai même torchon zo brûler kuna na Maniema Tutu Salumu doit partir. Kinshasa ba instruction koko ya mais André Kimbuta komona na te. Bande konanga dans tout ça, j'aimerais que nous puissions réfléchir un peu parce que même ma cabine on a ba réflexion et c'est ça aussi ce qui fait la différence entre biso na bande komususu qui sont libres de faire ce qu'ils trouvent bon de faire parce que c'est ça aussi. Mais na konseka bango kobima mutu lokuta mutu ya buzoba toute la vie parce que ko pakola même ba génération na yo salité yango mona kabatu likolo akoluka succès azobosa na kiazaka na famille azana batu quand même akobatela ne fils honneur ya batu wana ce qui est moko apona buzoba mazo sala parce qu'il a besoin de faire le buzz ça sala moi succès ayebana bande konanga dossier ezali ko inquietenga mingi eza dossier ya Kinshasa d'abord. Nathalie Sakabino, Nathalie Sakibino, combien de fois nous sommes roulés. Pas seulement ma kamouya, ma passeport, oh bah tout, bah goba, même bah journaliste, ils ont gobé ça. Oh les passeports coûtent $180. Nathalie Sabino noir sur blanc na lobby, moutou. Oi, à côté qu'on prouve nga bimana $180 à kende, bah payer ce passeport, ton dimaï. Bakotindo naner, bakotindo boy. Finalement, ceux qui ont la chance, passeport na yo kobimana $270. Les loba korobe la makambuya, passeport ya Kalaba remplacé en un passeport wasika. Balobi c'est $100. Kende na $100 na yo, obimi sa passeport ton dim. Généralement, ba pesa ka ba montant o ya tinate. Lelo na ba université nyonso moto kopela na unikin boyoki lobi yindaki bien que balingi ba wanga nano oh voilà ce sont pas les étudiants tout ça bazo de guerre pire ba étudiants na ba homme na ista on a de guerre pire les étudiants na unikin bazana kacha ko de guerre pire batu wana zana batu ba uta ba mboka ba villageois lokola ba biso azakana de côté na Kisasa. Tant que vous avez de guerre pire, sous prétexte que les gens ont infiltré, et ça c'est pour les raisons sécuritaires, tout et tout. Tout mobile, capable de maîtriser le plan sécuritaire. Alors que les débits à la constitution de l'État, et le Kotobengi l'État, le premier aspect, et ça là que l'État s'est constitué, c'est la sécurité. Que les gens se sont décidés de se mettre ensemble.
Dès lors que vous êtes en face d'un gouvernement incapable d'assurer la sécurité des gens, donc ce n'est plus l'État ça. Ce n'est plus l'État. Bakoteka ba terrain vide nyonso, raison ba pesa kezaka ke c'est pour l'insécurité, c'est pour l'insécurité. Si bokolo tire parce que l'insécurité angwana. Bayanke bazakana stade des martyrs. Vous allez le tirer stade des martyrs partout bosili ici ba terrain vide nyonso. Ba espace vert nyonso esili. Ceux qui sont capables de assurer la sécurité, botika. Kotika pe bolingi kotika te bozo pikle kaka, quel que soit. Les bana wana boko de guerre pire na Unikin. Bana obo de guerre pire na Ista. Bana obo de guerre pire na ISC, na ISP, na IBTP. Tous ces enfants-là iront où bakoza la wapi. La raison c'est quoi? Ezaka que bino bozali ko imposer bafuta na dollar. Soit équivalent na franc, mais na to o bozo fute la baboti na bangote. Bana wana ba revendiquer. Mais bande ko ngai, eloko ko kamu sanga lelo. Toke ina frais. Oya hôtel de ville ya Kinshasa, bisika to ali ko lobelao. Eloko wana e banda awa e keiti na ba province mususu. Chaque aéroport à part go pass oya $10 ceux qui osa à l'intérieur du pays. Il faut bakisa $5 ya province. Mais bambongo na biso wan ezala ba $50 hango oyo. To futaka ya bago pass. Ezala oyo balobi ya hôtel ya gouvernement parce que ceux qui osa na ngote ko matana avion te. Esalaka musala nini? Okena ba école bakoyesa yo frère Kimbuta. Esalaka nini? Na ni de la science bana bakotanga te. 3 poubelles ezawane tandami solo ezotonda na ba salle de classe. Voilà l'éducation que nous donnons à nos enfants. Tout ça on s'en fout parce que bana na bango baza na mboka te. On s'en fout. Ya bango bana baza ailleurs. Baye awa balobi mo o eza porcherie ba vendre na bango ndengwana. 3 poubelles dans de la science wana. Bana bazokoka kotanga te. Ni ba parents komeka ko manifester zate. Ce qui m'inquiète. Baboti wana bakolo bana oyo bafutaka mbongo, bamoni bateli bino bana na kati ya fulu, bakobela maladie. Ici il y a pas question à politique politicienne. Il y a que opposition lobi na biso o bazo manipuler. Il y a un fait réel, boko silika ka mkolonini. Boko silika ka mkolonini ba congolais. Même droit na bino ya mike on doit vous ravir parce que vous avez peur de mourir. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Et donc ezole kelanga ngana ebite nzambe na ngai. Na ebite. Bana na bino o balobi bana nde avenir ya mboka. Bazotanga na ba condition ya bien te. Ba fulu ezawana. Bo futa ka mbongo pa kwa leta bozo futa. Lelo na Kinshasa. Soki otali na aéroport frère Kimbuta. Na classe frère Kimbuta. Bandaku ya batu. Bao bazana bandaku bako futisa frère Kimbuta. Lelo bao bazana mituka. Vignette frère Kimbuta. Donc, mango nyonso tu wana, pourquoi on ne peut pas vous mettre dans de bonnes conditions na mbongo na bino? Eza ko senga ko bonde la mbongo ya Kabila te, ya Kimbuta te, mbongo na bino moko bacha bino na ba condition. Eza lokola mutu azwa mutu amusala jardinier tchelanga propriété na jardin na ngai, mais comme yo bonde la jardinier wana zo futo zo pesa mbongo. Salabo, azo sala ngote, mais yo bonde la kayo benga ke mupao. Ba Congolais. Tokolo bana munoko nini pour que boyo kabiso. Lelo nous sommes là. Boweni siko kenera mituka. Il y a vraiment une bonne occasion pour que tu comprennes sa raison. Quelle est la bonne occasion? Tangu Kimbuta ko lancé opération, ya kotrake ba kolomi mituka pona vignette. Luzolo Bambi, conseiller spécial, il y a Joseph Kabila en matière à lutte contre la corruption, fraude, tout ça, blanchissement ya ba capitaux. Atalisi eloko moko. Bakeyi bakangi batu bay mutu moko akomela kingai. Arabi non, makambo zolo ba ya DGK, eza ya lokuta, eza sokine. Tangu toloba kike miyibi batondi na DGK, na lobi boy. Na lobi miyibi batondi na DGK.
bato moko retraité bazongisa ye kuna mususu révoqué parce que azalaki kosala na ofida o dido soki dido azalaki kosala na ofida na Katanga ba révoqué ye par ordonnance présidentielle soki ba révoqué ye te ndenge bazoloba ke bon ezate oui alongwa na Lubumbashi na condition nini alongwa na Katanga na condition nini venez nous répondre tout simplement tokoki certainement qu'on s'est trompé peut-être que source d'information na biso et kosi biso mais vous avez le droit de nous dire de nous expliquer au moins dido alongwa kuna alongwa ndenge nini na Katanga na ofida pour kakoma na DGRK vous expliquez biso qu'est-ce qui s'est passé lelo luzolo bambi atraqué ba miyibi ya DGRK ba passerelle oyo ezobomisa bato na autorité botongela biso oyo en pleine ville hein ba détourner mbongo bopesi mbongo bango balie siko congolais bozopesela mbongo nini sans kolandela yango ça boyebi que nakomi koyoka makanisi ezosuka ngai je commence à réfléchir na banda koloba na ndenge nini pour que bato ba comprendre. À la même occasion bakangi secrétaire général ya urbanisme et habitat annonça vente ya bâtiment ya IAC batanga temi. Maintenant on a fongolaka parenthèse na lobi c'est le moment que moi qui akokaki koyebisa biso parce que amemanga itambwe nazolo bateke masolo soki ndenge moi qui amemanga ina cameraman nanga Didier Kiku ala kisanga ke IAC za ya ye lelo ke bateki IAC moi qui azolo bate ezandenga ya ko distraire bato ya kokosaka bato to za nini tangu bakangi secrétaire général ya urbanisme et habitat na bato misusu pona spoliation koteka biloko ya l'état modèle wana lokola nguba koko nyanja siliki o voilà na kobimisa ba vérité non tozozela ba vérité monsieur le ministre tozozela ba vérité botelisa biso ndenge nini bino yo za secrétaire général adjoint ya majorité ndenge nini bozo senya en blanc bozo piller mboka oyo l'état sana nini bokotika ndenge boza na soki boketika l'état nini mais c'est que je vous ai toujours promis banda kuna bino wana bokomona ba logements sociaux biso de souffrir ta tokota ba jeune wana basilisi ba classe topesi bango ba appartement crédit tokozwa ba société tala eloko mulai tokozwa ba chef de quartier tonorer bango na bilo banda kuna bino wana vous allez voir parce que bokoya ko prouver biso mongo ngo bozo wapi pona kotonga nango nini voilà la question bakangi mutu wana oh ngai naza ministre ya liboso nakotisi na caisse à l'état 2 millions 250 000 dollars na caisse à l'état bâtiment wana ya IAC ndako wana munene wana na esika ezaleli na prix wana ozopesa oyo ezaka kote na bino oyo bauti kotonga ba appartement oyo balibanga basomba na bachibala basombi bisika bosombi soki ATC bâtiment immeuble wana bosombi ba appartement ezana combien soki tolongwe kuna tokena Oasis côté ya camp basoda hein batonga na concession ya basoda mais babongisela pe basoda te condition de vie na bango ezawan appartement et côté kama na combien pour que oleka ozali ko se glorifier ya kosala bosi bo kati ba commission voilà le problème. Mais ce qui me met en difficulté c'est le fait que Vienanga Gabriel Mokia Mandebo a memanga ke IAC bâtiment wana ezaya ye mais depuis bateki silence radio azolo bate ndako ezaya Mokia ndako ezaya l'état ndako ezaya nani soki tolobi ndengo wana ale azwi téléphone abengi Molière ye bisa petit wana nakobeta ye makofinga na bundaka te vie na bundaka te mais il faut na rappeler yo ke o memangai parce que j'avais pris le risque balinga babetanga masasi likolo banda kuna yo likolo banda kuna yo wana balinga babetanga masasi oyebi yango mais lelo memi ngai na yebaka na mutu na ndenge na vandi bona yebaka bâtiment wana ya UAC eza ya vie nanga Gabriel Mokia babotola ye mais bateki ozo bate donc c'est une façon kaka ya ko pesa batu ba risque ya pamba ya ofele soki balobi yango belga batu olingo beta tambo okobetela ngani soki bobengi ba depuis asanga interview na boy na lobi ke boy na boy o na pesa lupemba pesa ba mapemba na yo muto pesa lupembe pa bato
mais bâtiment wana ya yu asebimi lelo bandeko na ngai luzolo akangi bato na DGRK akangi bato na ministère ya urbanisme et habitat akangi bato na affaires foncières bien que tango ozomona koko nyanja azolobake bakobimisa vérité bayebi ndenge basalaka bato wana bakokende na bango esika te on va le libérer et luzolo aussi papa na ngai soki balibere ya maloko ko démissionner te yo mutu mobimba batie yo na justice balinga babeto masasi na kitambo balongoli yo kuna okangi mutu moko awa yibaki batie na prison bake kuna balibere ye okanga boye osala quelque chose péger à contredire yo alors musala kaka ya nini mais ces deux occasions barestation wana ya kolakisa bakongole ke mbongo na bino bopesaka bato bayibaka yango pona nini bino bakongole bokoti kowelela kotonda na guichet ya DGRK kofuta mbongo oyo boyebi ke kosalela l'état te. Autant la loi impose le paiement des taxes, des impôts, c'est bien bon. Autant aussi la loi nous donne l'occasion biso en tant que bakongole toyeba mbongo na biso ekendaka wapi wana okopekisanga te ata naye ozolukela bato baproblème okopekisanga te et je parlerai toujours tant que je vivrai. Boko kamwisanga bandeko nanga nakanisaki bokotomboka bosala ataka mwa marche ata bachauffeur na bakolo mituka ataka marche ya 1 mètre boyebi ke kokondane bato kokritike bato eza pete mais kosala eloko eza makasi prendre le risque eza pete te yango ndeko Eliezer awa totondi bamashine na bango ezosala te botika kobetelanga masolo ya buzoba na bino wana bokisala. Vous ne savez pas revendiquer ata eloko moko mbongo yango wana bozowuwelela kokende kopesa e okende na poche ya nani biso tozotravaille na bacondition totravaillaka on n'a pas de sponsor mutu moko tayaka na ya na tiela bino biro oyo pembeni ya zando bafete yango ekoya bafete ezoya naza na 11 agents 11 bango tout baresponsable parce que mwana na mwana afutelaka même bacélibataire oyo batravaillaka epa na nga bafutelaka bandako mais bana na bango bakofete ndenge nini mwana amakesela akomonaka sapin mokolo nini mwana amuya akomonaka sapin mokolo nini mwana akiku akoyebaka ke sapin ezalaka mokolo nini parce que tozala wana me okomona mpe moto alamuti ozoloba te mikolo toyebaka bango ka ntango eyindaka bakomerçant oyo bakobotolaka ba $600,000 na aéroport okokutana na mutu même pas $50 akopesa o ndeko Eliezer tozo soutenir yo oui mais bozo soutenir ngai soutien wana ya munoko siko esai nini na bafestivité awa bana oyo tozo travailler na bango donc bakosala ndenge nini bakoyaka mao babetelaka biso maboko biso tokomi wapi lelo mbongo yango wana bozobebisa nazoloba bozobebisa parce que kosala te eloko moko te banzela eza te salité epai nayebi te soki eza nini kese oyebi korevandika ta eloko moko te c'est ce qui m'étonne. Tout le monde debout partout au même moment mais problème eza te bandeko tozozela koko nyanja apesa biso bavérité ndenge bayibaka mbongo wa l'état mbongo wa bakongolais ekokende ndenge wana mbwa swi mbwa lelo baoyo babimaki ke rassemblement biso nde rassemblement original bakendaki Kasavubu est-ce que bazoyokana Chibala na Olenga Nkoyi bazoyokana kaka Olenga Nkoyi ye wana contester élection ya Chibala au président ya UDPS ye wana azo contester loi électorale est divisée bango parce que ils ne savent même pas que les gens sont morts à cause de cette loi là. Les gens sans cœur, les gens sans cœur parce que aux anaposa kozwa mbongo il faut ça la makambo moko boye lelo bozoyokana na enseignement soni baposte oyo baokipaka na traîtrise ekendaka ndenge wana bandeko na ngai nalingaki tomeka kosolola ntan na bino eza précieux totika bino tozaka na sanzete tozobundela ekolo mais boyeba yango ndenge nalobaki na bino soki 2017 ezaki ya identification le 31 décembre identification kwajiki kuna ishi imene esili le 1er janvier 2018
opération kanga muyibi ndeko moko alobi nanga te totia opération kanga bango te kanga bango c'est vague biso tozokanga bamiyibi bato bakosa bato des années bazobosanaka mikolo ekoya oyebi eloko bato ya pouvoir oyo bazokweyaka na mutambo ntango bavotaki constitution wana na 2006 bamonaki que 2016 eza fin du monde tokomiti soki okosi lelo lobi ekorattrape yo yango moni baaventurier tout oyo bazobimaka moko bango baza na laboratoire ya koinvente makambo lokuta ennemi ya lokuta eza mikolo kosa lelo lobi ekozwa yo parce que bakomona yango kosa lelo nous vous laissons la liberté ya kokosa bato bomonte lisusu bastratégie bomonte biloko contre bato me mikolo ekozwa bino mais 2018 opération kanga muyibi bokomona ah ça je vous dis hein. Na lobby opération kanga muyibi dans tous les secteurs yango wana ebandi kobima bateki ya mapango ya l'état bango moko babandi koloba naloba vérité tokozela ntango tolobelaki batima ya IAC toute la presse ici on n'en parlait pas ntango tolobeli DGRK Eliezer soki ndenge nini DGRK bakangisi ko bato mpo na nini eza ndenge wana basali bamakambo ya Andre azwi mwana na ye babengi dido alobi te yekana mwana na yo totia ye kaka ya geraka mbongo alongwa na banque là où elle travaillait pour na kokende parce qu'il y a l'argent facile. Merci bandeko na ngai likambo pétition toko senga ndeko Valentin akota na biso en contact toyeba soki komi na niveau nini pour na chaîne na bino tokomi wapi mokili mobimba. Mais en attendant bokoti ko s'abonner na compte YouTube na biso ndeko Eliezer tokokoma ou encore bokokota na site na biso www.tokomiwapi.info pour na kolanda si du moins aux ana posa likambo sérieux contactez-nous. Je suis fier de dire ça. Ceux qui aux ana posa ya oyekola ndenge nini ya kofinga batu ndenge nini ya kobima zoba ya kosala ba buzz ya lokuta, vous pouvez aller ailleurs. Mais sinon ça c'est une chaîne sacrée pour la vérité. Merci beaucoup ndeko nanga ya Orao Telecom ndeko nanga Ali bisika ozali na Dallas okanisa teke na bosani na kozela ka suite bandeko nanga bino tu bokolanda biso tomonani na mbalasi. Merci.